mama top alingane ba problème te magaza ya nanga fona éviter na kene boye te poye pesa moto ozo mwa so ma top nda avandi na ekimia boye yo bijo yo tumboli ma top o mwa teke batunyo tu ba condamné yo parce que ngala tengi na nga komba mutu te na fingi pe mutu te na lobel pe mutu mabete na koti pe vie privée mutu te koma bino boleka na émission bo bando finga mbal nanga mambu ya Belinda pour ba Belinda oui belle vie et comme ça un gros problème tant où ya na lobaki ke yende mama na bango comme c'est un gros problème tant ba sale miso ba bi ke chaîne wana za RTNC ya ba chaîne tout comme c'est un gros problème porte-parole au bichou la reine ami bimisi kaza porte-parole à belle vie comme son problème suko ya bango biso comme ça un gros problème té ya biso pourquoi comme ça un gros problème ala pas dinana yona dinana etambola bien té no bendi michou au changer combo il y a provocation sur le plan bon le bangoté fait on appelle ça il y a hypocrisie c'est ça hypocrisie na landi bien bozo rejeter ne Jérémie qui mon pandi wana na SB na lobby hein tangelanga mutu moko aza kuna on pèse le roi Jérémie tangelanga mutu aleki na émission tangi kombo nanga c'est que enda za problème na ngai c'est qu'il y a un problème dans la problème nini parce que ngala leki na lobi kana na ngaka porter parole ya belle vie et puis na loba ngokala la matanga mama ba visa famille bota donc bloc cadena c'est de rolanda les abampuku te c'est de la famille bota wana kutu bloc cadena na bazolo bawana cadena na biso de hate stop bloc kala monite badutu ba pesa ba mbote te et ça la na mori mais belle vie kandi mwana nanga tanki papa ko to soka pesi mbote te amemingam biso nde musala toujours biso bien na biso chaîne na biso zaka ya biso passé qui opération depuis 2018 yo za ba bref ozana papier en opération pour la botte raté opération c'est anine so la nel bango ba pe na bana te et c'est maintenant so voilà à ça ba live ko zo moi voisin te po voisin au porto plainte sur l'examen na TV voisin que na musala yo tikali batikelo moi lotala ozui moi la voisin l'examen na TV voisin au porto plainte ko zo moi la voisin te to ba live na mi osaka ba direct na mi osaka wana ba émission mi osala to bona ba na no pesa ba le la raté porte d'entrée au bimi porte d'entrée à mon bimite ba ba ki auto bloqué ba mon bloqué ba ngote ba blocané. Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisu sute nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba via ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende boko bika, ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance, ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ça qui fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi denda ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba uzana azosala. Shalom shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na bela ki tension makasi na yokota na YouTube na kotana Ozana pasteur Moïse abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension suicide bilonyo sebanda sanga palpitation suicide. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane ko lobate na bane ko keni na orthophoniste donc va déclarer que moi comme handicapé à lobate na étant na ko l'exemple papa Moïse l'équipe moi la délivrance de l'homme na kono loba na ko témoigner moni na nzamba ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mukanda toi réponse na zwa kabareji na raison mo que ça na sens te na ko moi c'est sengo na zwa mukanda na zwa pe musala donc on a témoigné moni na nzamba Ozana wasai na bomo na nga toka na nzamba na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto. Fondation Tabita Dorcas Mama Mireille Maingi
a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango oyo bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Mama Mireille, nde Mama Mireille moi quelque chose à Kebaka, ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, bendicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisuli bosora bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezo sunga bofele bana bitike ba fefe ezo sunga bofele bana bitike ba fefe Mama présidente Mireille Chubae ya Jomas Masamba merci maman. Oyo apesa ke pa ba ofele atiaka nzambe musapi na liso. Merci beaucoup na bande konyoso ya Nushka Télévision et puis super promo de 143. Merci na confiance et fidélité au Bolana Gabiso à travers le monde dans différentes chaînes Abino. Émission Abino Bolingaka comme l'actualité nous oblige, on est là. Nous serons toujours présents pour nous informer Bino Lelo. Nenge to mesana ko pesa Bino information Abiso na Dio Oyo. Tout travail ensemble na confrère Yves Ipande tozana Lelo. Tout sur la par rapport à Mambeza ou les cas Yves Ipande bonjour. Bonjour c'est Kapanga, bonjour na bande konyoso ya super promo 240 ya nous sur la télévision, nous avons surtout la en tout cas, tu fais belé. Voilà, tu as mingi, tout ça comme ça, pour nous toujours l'information. Merci Sego. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, Lelo Toza na moko ya invité na biso Prince Luamba Lutumba, ya ba scénariste ndé Toza na ye to sur na makambo to yoki, oeza koloba manangambo ya Ndeko Belleville, comédienne na biso par rapport il y a makambo to yoki pe moi mingi to ebi ke Prince Luamba mikolo baza obenga ye moko ya ba famille Bota moko ya ba kandi nde to zue to ba réalité ya makambo to yoki na ba réseaux sociaux eza koloba mapona kombo ya comédienne na biso star na biso Belleville Kandi Yves Ipande. Voilà donc on peut si moto déjà pas on a biso Luamba bonne santé na yo puis la famille Bota. Ouais, santé bien, merci Nabino na balandignon surtout il y a super promo 243 pe balandignon surtout il y a Nushka Télévision, merci Nabino pe ndenge bo penser nanga ya roleka na plateau Nabino. Oui, santé nanga bien pe surtout il y a famille Bota eza tokos toujours na idéologie ka tozolanda ya yemoko mama. Et mon maman, maman pesé, maman a kilo, bazui wapi, maman a charisme, bazui wapi, maman lobarate, bazui wapi. C'est idéologie en voilà. Voilà. Mais na matanga ya maman leki ya moko na bino, bijou la reine azali bon porte-parole. Bon mon anité, famille Bota, moi 2-3 mais belé mon anité. Non, oui, famille Bota, tant de famille Bota ozaki déjà wana. Soko loba bon mon anité, faut le barara yemoko. Maman la biso Belleville to benga mikolo maman la biso maman oui azalaki pe après enterrement ayaki babengisaki ye na quelques membres ya famille bazalaki wana par rapport aux arabes de consolation oyo ezaki bongo ya Belleville abengisaki bango abe de consolation des alara pona opanzaka matanga nezala c'est que famille Bota to zara bomoko to wana bolingo likambo ezwini de kobichu la reine c'est que zwingai ezui Rémi Kovodor, ezui Nene Botaye, ezui Kobetox, c'est ezui Belleville, ezui Bisotou. C'est Torolinga jamais, Olobi, Torolingate, Jemima Ibele, Torolingate, Jemima Ibele, papa. C'est Malobalangai, yo tuninga question, Olobi.
J'ai maïbel. Il pas kandi. Na habité so ba pesa ngo wapi. Te na habité so comme ngo zo ngo wapi na habité. Na habité. Te j'ai mis mala ibele, j'ai mala ibele. Comme on a habité on faut tout na comme on a pesa zo. Na za famille bota kama. Te biso no kwa famille biso to no kwa famille. Ngai na no kwa famille bota biso. Te no te problème zanini. Non, problème zanini, il faut to lo ba vérité. To sambriati, to ba vérité. Tant que tu as bien tes photos, alors que biso tu as une stratégie, tu as une tu as mais tu as même moralité. C'est quoi? Tu as une famille. Tu as une famille. Tu as côté. Papa Kulutu, il y a une belle fille. Rémi Kovodo, tu as une famille. Tu as la même idéologie, tu as la même moralité, c'est alors il faut te le dire la vérité. Tu as la même moralité, c'est ça. Tu as la même moralité, c'est un lobby. Tu as le lobby. Et c'est mon bébé au bout pour le lobby, pour bébé, depuis Kala. Ne va pas toi, non, maman, papa, idéologie, mais Massandé, Belinda, Kandi, Bouébé, Luamba, Bouébé. Ce n'est pas bien le téléphone. Ah! Masalanga nini epes to uto bandikala tika mambo po mama linga suma mambo ba émission te mama boy to sa ba émission ma biso dobi to ko sala po so mamba yebiso pe photo ya ezande ngwala mais ce que papa de juste au monde ba adversaire ba faible malé mais to kinde parce que tout les question ya absence dans matanga mais la moni lo makela na agressivité nyonso mais tout le monde qui yona ndeko na pe tendresse là il y a anniversaire nos alaki tu sais pas yo tu n'appelles Zalaki tu me demandes de belé ba ibele pe Zalaki ba nene ben conflit et côté désarroi et côté malamoko tant ka bo kabwani si la na belvi côté tout monde plein de notre tendresse pour bebani bo aussi vraiment que boza séparé et puis encore plus mauvais to lo ba que boza divisé nini en fait kaboli bino ba chroniqueur oyo to yebaki na bolingo na unité. Est-ce que Zaka pour la si la belle vue bezanine en fait expliquer biso en fait expliquer biso il pas na oloba boy to zaino na anniversaire de rabeng sa biso to zai pe na ba ibele wana to na ba nene botai yo pozaki to zaki na ndo na so richi watunda to zai wana même whisky o mona wana mutakomanda ngo zaki whisky ezaki richi ngaite ba oloba ke ona sengi ba whisky de bouteille c'est mutakomanda ngo richi poto senga bière ya te to senga bière na kokoso richi ngoni whisky wana bi bon ba ko piata whisky bon Lomba to mena biso whisky mais le komi o whisky boy ayi na fête ko senga whisky mais so na mela whisky na mona fête whisky ça na mela mais bato ba yebi so ba tali ba vidéo ba fête tout na kenda ba comédien ba mona nga na zara na bière na nga ya nino bière locale quoi to ba neti ba bière biso to mela whisky et panika nga te po na sentiment na mta sentimentalité quoi tant to moni hypocrisie zate yé moko maman amoni que oui hypocrisie ça les trop au lieu d'aller hypocrite a beti 12 na matanga vidéo wana bomona ko nga circuler l'internet lelo ezalaki na super promo 243 yemo maman moni au lieu to que na hypocrisie na za la hypocrite et nyonso bamona biso na ba vidéo bamona biso par-ci par-là maman tali oh mais ndo na to zarana bien mais bah c'est moi zobetama c'est une hypocrisie oya lobaki c'est une ndeko yemo kaza hypocrite poto za ba hypocrite na c'est la hypocrisie maman mon like bon ça va trop c'est trop to ke non ndingwana alors tango moeza beti c'était la mai fungwami biso tu photo kota to landa idéologie donc la idéologie hypocrisie za te photo ke na c'est ma 12 parce que 12 wana nde pesisko ki peleke lelo yo et comme na ba émission na ba bazala ki te na ba cookie ba mi ko kotsa ba cookie makasi par rapport à quoi par rapport à Monique Belinda musique wa musique c'est que 12 ans est pesi vertige c'est rien à dire botika ba débat moko botika ba décision famille cookie famille botate mais ba cookie babino bo ça va émission botika po idéologie za moko na minute to biso séparé tende to lo ba to séparé mais to la na idéologie il y a cause la hypocrite on se prend problème il y a ngwana na ndeko par rapport to lingi hypocrisie très bien Prince Luamba
Maloba oyo. Non, pas Maloba. Si la bandaki kolobela. Il y a hypocrisie. Bien sûr que boy ne hypocrisie. Bingo la claire na batunyo. C'est ça. Pour mutualo ba hypocrisie mi longole pena yete. Abena yemo pas hypocrite. OK. Tant abi yemo pas hypocrite. Mais tout le monde a bossa ba vidéo, alors que na CCCC, o que na ndekono mabe. Ndekola mo que to revivre na hypocrisie. Alors photos à la claire. Na au lieu na hypocrisie devant batou, tous à la claire. On se comprend. Tu as famille, tu as tout ça, mais par rapport à papa, tu as une idéologie. Pour moi, il a besoin de la théâtre, tu as des places où tu as. Papa, on a eu c'est go kapanga. Donc moi, tout ça va bien. Mais l'objet n'a eu problème. Dans ce problème, tu pas c'est go kapanga. On se comprend. Il faut un esprit, une vision. Ma besoin, il faut que se protéger. On se comprend. Il faut que mon ait ma belle musique. Ma belle musique, il ben nani. Il y a un négobelé, il y bâti. Baotambola ndenge esengeli alors que ngala ndeko wana otu otanga tendresse ezara ke ya za côté na baba nkuki ngaza na famille bota mais bozala ki bien na fête et là on est pendo esali ke bosala ba émission ba droit de réponse pour ma fingala bo bana rotaki atakine muningo c'est dire quoi mama 12 été to mama 12 idéologie à laquelle elle est to la à laquelle elle est. On se comprend. Mais tant que nous sommes sous moi pour mener. Maman il y a Belinda pour nous Belinda oui belle vie. Et comme ça un gros problème. Tant que y a na lobaki que yende maman na bango comme c'est un gros problème. Tant que ça les mission babi que chaîne on les a RTNC il y a ba chaîne tout comme c'est un gros problème. Mais 12 il y a belle vie comme c'est un problème. Porte-parole au bichou la reine ami bimisi kaza porte-parole à Belleville comme son problème. Sugo ya bango biso comme ça un problème té. Ya biso pourquoi comme ça un problème? Pourquoi comme ça un problème? On a la remis famille banoko famille bota problème. Kuna pe chéri papa kulutu ya Belleville problème. Sugo bino tombo mi pesa ba kombo ba kingani o changer non na yo, changer non na yo. Weke rolonga pe na famille wana. Mo changer non na yo pour un sentiment morobe biso to lobé la belle vie pour un sentiment té so sentiment lobé aussi là sentiment mutesi là mais toza ba vrai ndé pas ya belle vie mais nina kenelo c'est quand va tirer là yo lobi ezana makammu susu ba hypocrite ba sala ngona CCC to parce que makammu ngona CCC ezanini yo za la bureau ya belle vie en fait Maman Cézanini aussi la sali belle vie. La moto vraiment toi bango na nous fait. Oui, monsieur Betani qui est dans le Bumbashi. Na lobi hein. Tout le monde va vidéo circuler. Ya yene ataka maman nanga. Et sa provocation tant oyebi na YouTube mambo eleka o Jérémy boye belle vie boye tout ça. Yo bendege so na kweni so na fête mo boye. Yene asaka yene mdataka maman nanga yene bomoni ete ya ba provocation. Tant que moni nanyo azaki pas dit nana ndeko na biso mwasi oyo Michou ala pas dit nana yo na dit nana etambola bien té mo bendi Michou o changer combo ya provocation sur blo bon bolo bangoté blo bon bolo bangoté c'est ezali ba fait on appelle ça il y a hypocrisie c'est ça hypocrisie na ndio bien bozo regretter ne Jérémy aki mopandi wana na SB na lobi hein tangelanga mutu moko aza kuna o peser le roi Jérémy tangelanga o babi misana RTNC tangelanga o peser le roi to tira Jérémy to regretter Jérémy a produit et ça na belle vie après ba Jérémy Baronel ba ali ba Naomi Fouaké na ba ali ba grâce sur le solo ba ali ba ebele bo ba le kana tefa lo ba ke soki nga azonga bobo mutapanga chance mutabendinga mpandi pona nazala lelo boy c'est belle vie bo ba le kana et pas confrère na biso nani le ketu na pese mbote alobongo na Congo liziba lobongo est-ce que changer bobo base belé o maman na biso o azaki depuis pas mangbao maman na biso maman loso abiso na lo bango na mabe so nga boy c'est belle vie maman loso no leke na mbudi so no leki na ta maman loso ma mi so kitanga maman loso mbonga ndo sala soki ya valeur ba $20 ya ba $15 maman loso sa mbongo wana mais belle vie zuié le maman loso longwa place wana maman loso ke na ndako na deux chambres salon cuisine mamutu maman loso belle vie la moussier belle faire la musarabango ne belo belle azoni na biso tongo bike o par rapport Jérémy ezo
bouger famille botate ezo bouger on est venu déranger on est une question natangika Jérémy tengelanga moko kuna on a comme roi Jérémy tengelanga obabimisi ba invité te obabimisi nakena basi tengelanga za komolo wa na 1000 fois kenda wa komolo wa na kotika Marina tengelanga kuna moko pour ba so suba ni bal kiega Ronel Kosi c'est belle vie grâce au solo tanga ta moko hein Viviane bien kufa kala bazola musaye kala musera na film moko pe sila kaka oh mutakufa ne kala oh mutakufa kala tala mambo ba dossier botikaka boti okota mutakufa kala sande yebisanga tola tunyo pesanga prévia na 2 mois ta film moko oye Viviane sali ezati yebisanga na 2 mois bata YouTube otala biso ba internet n'est-ce pas ça 2 mois oh bo beta film nin o yasali ezate Viviane ezate bisa quand moko ba benga tam su ya pa tono ando la bureau wanati oso panga émission mo 7e bagarre auto sala bi beva futande boye 7e bagarre auto sala émission à l'équipe na pièce ya belle vie il a monsieur sous 7e bagarre oso panga 7e bagarre bi beva futande boye akamwa lobi on a émission car la Congo liziba namoni chroniqueur ya nanu tayamba qui alors belle vie eloko sala bango belle vie azam tema malamu belle vie abiko sunga batu belle vie ayebi ko aider batu ce qui problème ya le belé baleka na bureau mamuso za mama olobate le belé baleka ba problème am belé beva sungaka elo sa bango tema malamu ya belle vie bazo luka bazo nsele mutema mabe mutabota mana okaba beva bota mana okaba. En fait, Prince Luamba, tant que tu as le dossier au Nézo Kende, par rapport à Bino, Bélard, donc ta famille Bota, na Babakou, banani ba opeli sa moto. Ni nyango ezo sala, to banani o baza ba provocateur na masolo po moto epela toujours. Parce que pendant biso biso to ba provocateur te. Ndengeni. Ola nanga raison ezani. Provocateur te. Pour mes arara tango bijou la reine abinaza porte parole. Problème. Ce qu'on a vu sur tant où y a na lobaike yé maman la bango ils avaient repéré sa mode te yé maman la bango il peut avoir texte c'est beka maman na yo yé ça nga pour ça muta théâtre nga muta micro ozo pa nga zera non boy dinga na binga non wa na binga non pour abiso maman opeksa to ngolo baté pour maman bijou la reine na bijou la reine yango bijou la reine pour maman opeksa to ngama mbote maman opeksa moi te bijou la reine ba ko tana mobile na maman yango assez il faut à connecter bijou la reine maman opeksa mambo maman lingi mambo te maman opeksa mambo la reine fa kota akota ozo problème ezali batu bazoluka ba latisa belvi marambu moko boye o eza yete ozo panga aza kontite na bengi na peine normal na kotsae ete soki nini zawa biso to sala mamuna sentiment te biso pona biso tozo soutenir ka ndeko tomonika ndeko alobaka te c'est que ezande bango nde bazoke na makambo na ndenge na bango alors na biso awa tokende makambo na ndenge mususu esengi okende c'est eza mutema mabe na bango lelo ekomi ko bango refese bango ti hôtel lianzi asengi belvi pardon oui pourquoi sengi belvi pardon alobi on yemoko belvi muta prière lo sambo a belvi ba prière a belvi yango pena amoni ke mamuni nyonso etambola bien te a refese ke batinda rembongo batina rembongo pas finga belvi a refese bango batina rembongo pas finga belvi a sengi belvi pardon est-ce que ça problème et comme souvent on attaquer lianzi na kana bino ti ando finga belvi ti ando ba n'importe quoi pour na belvi o belvi boye belvi nani boye tout ça bono mona mabe wana te la reine zela na kota la nini bono mona mabe wana te parce que lelo yo pardon la reine ok à connecter à se connecter ok maman boy
Baboy boloba me bozolo baka. Te biso to loba na biso moto ka. Mama boy me biso to loba. Liantie wana tarife se bango. Alobi ke botinda ke ba mbongo. Siko bon mo finga point. Connexion est ma paix. Allô? Oui, allô la reine. Boni. Va bien. Natana ifi pa ni na seko kapanga bayambinga. Mais par rapport à idéologie, na doko ya loba mais na loba rapo malgré mama boya ki me na choix te fona loba. Ole ke mission pas Yves. Yves tenda lukaka ba problème. Yves hein? Na sego. Sego ucho benga na ABC na za musika banda benga na poto sa émission mama pekisi te prince. Ono ka mama linga ba problème te mama. Na la plateau déjà awa. Hein? Na la plateau na bango. Mama pekisi ole ke mission de nyata yo moko. Mama pekisi. Oui bien que mama linga ne ba problème te la patron la Belleville quand linga ba problème te. Ko le ke mission te botika ole ka be mission pekisi to vanda kimia. Mais kombo na ezo pela kaka moto a bijou la reine donc kombo na yo yango kaka ndeza ko pela moto. Wana second kombo na ezo pela moto na réseaux sociaux toujours. Etalinga ite et aussi sanga petit a olia te botika ngai mama pekisi. Mama pekisi te botika makambo yo mama pekisi. Esa nini? E banda ko benga ngai yo kilili likola mo etenga mito bukani banda ko finga. Bato balobi au revoir nanu likamba porte parole na poa na yo eza ko simba te bijou la reine bato balobi au revoir nanu. Etalinga ite simba te ça n'engage de moi-même. Botika ngai nazolela mama leki na ngai likamini ko bandoki mama pekisi prince yo zela ozwa suspension zela. Bato ba regretter la mina matanga bamoni mama ngote yo lobelaka mama porte parole mais na matanga bato baza réclamer olobelaka mama mais ba mama tiki olela yo moko. Surtout ayaka komi laxate. Mutu soka yo lela na mutu olinga te caméra ezala na po ba filmer ya mona ndenga olelisa muntu non. Mutu alinga ba problème te alinga ne ba problème te bon oya po bino boya o filmer surtout abi ke bino boya bata polémique. Bino nde boya ko pelisa ka moto te. Wati kala patron la vanda kimia. Loko abi makambu ya ko leka be mission ezate botika ye. Bongo nani prince Luemba ta yo moko ko leka be mission bo poani. Tika so mama pekisi parce que tango leke mission ba ochaka ba miniature alingi na elongi na ba miniature te botika ya vanda so mama pekisi te bige mama pekisi mais bango ba sala rara kitoko te ata basali etali bango mokoti ata basali ata bafingi est-ce que banda ko finga lelo ba pasteur aminene ba finga bango bato ndela ndenge bafinga bango boso bafingi nde Congo okoma nini Angola to Angola okoma Congo non porte parole privée a peu comme ma solaire opération au Kobotai oyoki yango te opération nini otala te olani na mamu national te nalandaka babiloko wana te parce que naza na temps wana te ngai bafingi nga bayebisi nga na bi gloire à Dieu nzambe azwa lokumu opération esali nini bon tokobetanga na émission oye bango avec prince Luemba plutôt oye bango kaka na biso bino boya basongisongi bokochange sujet te bandeko ochange sujet mosusu pe oyo tosiki ona po yo mama pekisi oloba tolobisi yo kaka mwanda te mama pekisi apekisi bino nyonso mais quand même totuna bino kaka boende nini yango bofulanga boende nini bofulanga makasi ata na porte parole bino nyonso bokomi bapalpite boende nini botika mama pekisi pardon botika makambo oyo siko yo na Viviane boza owelela nini na Viviane Abiel boza owelela nini porte parole international ngana owelela nini na ye nana eloko owelela te nga afinga mutu na réseaux sociaux te latanga akomba mutu te mutu aleki na émission atangi kombo na nga seke enda aza problème na ngai seke ala problème na nga ngana ala problème na mutu te problème nini oyo bozala ngo au juste nanu expliquez biso mwa muke mpo na bato baza kolanda yo naza na problème ya mutu te nazaka na problème ya mutu te ngai bijou
na problème ya mutu te mutu soka aleki émission afingi nga seke ye nde fo botuna ye problème nini parce que nga naleki nalobi kana na nga ka porte parole ya belle vie et puis naloba ngo kala la matanga mama ba visa boyokaka yango te DiCaprio, ça va? Benny, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui okende bezo oui tika soko za na Sainte-Thérèse bien sûr l'unique comme ça oui. Station Sainte-Thérèse. Oui, ce commis Sainte-Thérèse. La mission. Si, mais ils ont ici qu'il y a service, ponctualité, respect. Et puis, bango, ballon rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, du service. Pour ce moment. Mais ma canicine. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Mutu bolongwate, on se trouve dans mon big. Yango JB service et Zakaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo et ça qui 40 jours mais au comment la contenir et ça dit 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Et ça pas ya José Baïla. JB service. Et ça kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, goutte, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Boulaba. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na Pesibilombote na Kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté à foutre là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka
soki nga simple individu nandimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé tout le monde a sous ba fazer na nzela te c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyoso nzambe pour na classe ya bana oyo pour na loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na bato nyoso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 tout quel est boyoka karote na par rapport ya makambo ya chekwa kufi atiki biso bato bazofinga bato bazoloba mais mwana wana nani la patrona na benga ta mwana na biso la patrona azaka toujours présent na ba makambo wana alors aza mutu mafo ko féliciter ko pesa ba fleur ko bondela pona enza mapambo la pesa longue vie que ya no surtout ko finga ka ko sala ka boya sali nini abomi mutu te atongi mutu te azaka malamu na mutu nyoso neli kam na lobi ora nde etumbi mboka batu basiki na bango pete kama mbwana ça va na mama pekisi ngai na koleka nga émission te parce que na munoko lokolo bana na makasi ya bitumba na koloba parce que na mukolo na 85 ans na mukolo alors mukolo azeba eloko ni ya koloba lokwa mama pekisi et puis atinda na ebe biso te atinda batu te ke faut bo défendre ngai alingane lokumu te ami bata makabo ebie bosa ba semblant lokola pekisi totiki kaka tokende na makambo susu oleke tozalaka na likambo moko tokangami eloko mosusu osala ya te bamatière eza te ka ya porte parole eza te matière ya te je suis désolé précipitali ye wana akozwa mpenza problème mpenza faka suspension te oui mama ntango apekisaki émission ya suka yango mpona alakisa na bato naloba ke mama apekisi pende oleuti olobaka ke atindaka ne biso te biso mo tosala yango kaka mais alingi te mpo bato bakasa lokola neti belvi atindaka biso bokende botaki alors ke ye soki amoni kaka émission moko boye alobaka botika mpe bayebi ke mutu na bango nde aza na baproblème te nga nayebi ke nde naza boye nayebi ke mama top alingane baproblème te magaza ya na ngai fo na évite nakende boye te mpo ye mpe aza moto ozomona so maatop nde avandi na ye kimia boye yo bijo oyo otumboli maatop omwa teke bato nyo tu baokondane yo parce que nga natangi na nga komba mutu te nafingi mpe mutu te nalobeli mpe mutu mabe te nakoti mpe vie privé mutu te koma bino boleka na émission bo bando finga mbali na nga donc matière nde napesi yango wana napesi YouTube nga mpe naboyi na nga lokola mpe mama apekisi siko bosani mpe mama tindaka biso te décembre kaka kanisi liyanzi kuna alobi liyanzi arevese ke kuna batindaka ye batindaka ye na bambongo me biso batindaka biso te liyanzi ta makambo mawa pardon bali botika ngai jeudi mabondeli nalingi problème jeudi mabondeli merci ça va totiki okasaka mama pekisi voilà donc c'était la bijou la reine porte-parole il y a Bellard il y a Belvi Kandi voilà ok réaction à Belvi oyo bozo défendre na ye oyo boza na kati ya famille Libota même cause oyo boza défendre na kati ya famille Libota maintenant koyoka nani bijou la reine omonte quelque part ndeti yo pe prince Luambo boza na kati ya cause ya likambo on a devoir wana est-ce que ozomona te quelque part eza kopesa bino pe moi ezokita bino pe moi moke eza omona ke bino pe soit bozala ta ba conseiller ou conseiller makambo ngo ebomana mais boza kopelisa moto bamsu ba ba me wenge yango pe to ebike wenge eza lokwa Belvi na sila ba lokwa na miso lokwa wenge jouer na JB pardon oui rana JB mais sikoyo na minute oyo oui rana JB on pe ba yokana te ba sangana ba yokana est-ce que bino pe roboma moto te Belvi na sila ba yokana po ba famille moko papa maloba soki boko boma moto boko kani ko boma moto te botikani yango epela timukole osani timukole kufa aipan papa we maloba soki boko kani ko boma moto te lingala ngo pasi botika yango epela
ti mokolo ekokufa alors biso toyoboma moto te toyoboma biso mpe tozoya kopelisa te bango bayaka kopelisa moto mpe bango nde yaka kopelisa moto yango moni ndenge biso yaka na bimama pekisi omoi bevi nayebi biso alingaka kutu bamakambo te bevi sika asomala elongene na miniature akomaka stressé abenga lwamba pourquoi c'est tika makambo etali yo te botika alingaka tindaka ne kutu biso te na mambo ya émission po bakaka sa tindaka biso bango nde batindaka bango bref neli yanzi abimisi basekret na bango ke batindaka baweser pa mapamba batindaka bambongo amoni ke akomi kosala mwana bato ya mwasi mabe belvi mamune yanzi mamune mpe azali kotambola bien tamoni ke fa osenga pardon belvi kandila patron na Belinda limbisa liyanzi sezaki ete banaye kotize limbisenga pena na sengeli ndenge ya sengeli pardon na luki pe pardon o ekoma pe pana yo zwa place olimbisa ye bakobanda kobima moko na makambo oyo ke ngai batindanga ngai boye bano moko alors biso batindaka biso te belve alingaka kutu makambo te alinga makambo te belve alingaka yango te voilà avant nazo c'est la Yves pan micro likamba séparation oyi pare toyoki mama ni mama abengani belvi kandi pembe na ye nde tozoka ngo ezo circuler na réseaux sociaux est-ce que c'est vrai les informations la question on a bengi Géry Kobetox Géry avant en ligne tout na question Géry à répondre pour toi bon moko pour Géry allô Géry Géry peut avoir papa Kouloutou, ya Belfi, papa Kouloutou Kandi. Question à tu Géry répondre. Voilà, bonjour Géry Kobetox. Bonjour. C'est toi là c'est go kapanga na Ivipan. Oh. Dans l'émission. Voilà. Aux gens l'émission Géry Kobetox. Papa Kouloutou ya Belfi Kandi, ya Babakouk. Voilà, Toyoki il paraît, c'est notre information, la famille Libota pardon. Na confusion na papa Koulou ta famille Libota toyoki tozi information moko i paraît et belvi kandi ba bengani pa mama ni mama viva makambo nyonso est-ce que c'est vrai eza distraction makasi belvi so tourner ba film ba se concentrer na film o belvi a cheli bango na marché batika ba biloba wana eza ba biloba lo besanga mutu na makolo belvi azo tourner azana musala et puis biso ki bonzambe belé bonzambe nde ezoleka na ebeli wana eza makambo ya olanda wana te wana eza bato basala bachaîne balela bakombo ya belvi totika bango babokola mibali na kombo ya babelvi basala makambo ebele basomba bilamba bazwa bazemi na kombo ya belvi bazwa bazini bazemi bazwa bazemi mpo bango babala bango te bango basentaka bango kaka me bazwa bazemi bapesaka mibali mbongo donc baliaka mbongo ya belvi donc ndenge ezala so balobeli belvi te en tout cas bakolia te. Voilà, mais tozomona un peu taquiner ser na biso o nani SD Panama. Est-ce que problème ni les entre on a SD Panama? Ngai SD Panama na yebi ete aza chronifois abimela na poto na théâtre na kina ko ka sala théâtre te lokwa za ma élite na classe. Ako sala théâtre awate akoma chroniqueuse na poto et SD Panama. Bon d'abord de toute façon ngana mona ngo eza mabete parce que ngana za autorité morale na za star ya SD Panama aya YouTube ayeba déjà que Géry Mobwa salaka. Que sur azotanga komona ngana émission na ye azokomisa petwa na lianzamino bientôt ni classement ya bilima wana donc c'est normal. Na mona ki azu émission lianza sali azo tia na chaîne na ye. Donc bango wana baza bato bazolia na komona biso. Donc biso famille Bota donc bloc cadena. C'est de Rolanda les abampukuté. C'est de la famille Libota. Oh, bango basali bloc cadena, bino pe famille Libota, comme sur la bloc cadena. Blocage. Wana kutu bloc cadena na bazolo bawana. Cadena na biso de hate stop bloca kala. Monite badutu ba pesa basu bambote te. Et ça la na mori mec. Belvi kandi mwana na ngata ke papa kulutu so ka pesa mbote te amemingam. Moi te ke mokili lelo elelaka na kombo ya belvi nani oyo balela na kombo neno kwa belvi boye te azomona ki aza ser moko asololaka bien azalaka na mawa bato elobi nango ata ya gabi atika na mpe kosunga bato mpo kosunga moto eza ngambu moto abeta libaku boye belvi talelanga likambo oyo esika mike tolambi te na ndako kurekei belvi ya kurekei esika mike tobanda obenge bongo donc famille Bota donc soki kadena na bango bazoloba wana donc sans impact sans idéologie biso nde
musala toujours biso bien na biso chaîne na biso ezaka ya biso poni nazolinga koloba te parce que nayebisi Prince Luamba nayebisi Rémi Kovodo nayebisi Bijou la reine to réguler adversaire aza pété. Voilà, sur le biso mingi te pour finir totika o Jericho Betox. Alobi il kamboa chaîne ya Bellevue Zaraye. Ah OK, chaîne à Bellevue Zarayo hein. Ezaraye moko Bellevue. Chaîne à Bellevue Zaraye moko. OK. Eza ye moko biso leo to pilaka bango chaîne à Bellevue Zaraye. Ya banani nde ya batu, voilà. Natangi komba mutu. Natangi komba mutu. Nalobi ka nde ya biso wana biso beto tunye ya nani nde ya batu, ya nani nde ya batu. Bitika za na kikwanza wana. Vous comprenez? Il y a biso. Na concédé ata mokete na kotika mwana ngate bandoki baya na internet bandoki baya ozomona ke tala tinga lobi na tele mission ya ser na biso fia na leli na kitima ya misu bandoki baza na mboko oyo. Voilà, Jericho Betox. Je crois bien totiki yo ope manayo. Hein, tu peux m'en papa Kouloutou ya famille Libota, ya Bellevue. C'est comme si à la jardin. Mais on dirait dans un jardin ba nini mais personne son différence nini ou ça entre bino na bango. Différence selon yo papa Kouloutou. Biso to dans anniversaire te. Bellevue a comment ba filmer ba te bela na ba ya dirigeant bango depuis pas major Bisadidi. Parce qu'on a bien tout internet, tout internet. Vous comprenez? Bellevue a déjà scénariste avant bango. Et Belé baza batata mikolo ba mama mikolo Bellevue a simba scénario liboso na bango. Biso différence na biso ezali Bellevue a sala musala. Kutu ne na olo babo alingi ne boyete. Et puis nazo interpeller ba mibalo ne surtout ba olo ba na internet que gérant comme muka la Bellevue. Je suis président ya groupe na le kaka na biso TV. Naza président na fula bana na YouTube na fula na bana ba voisin. Longa na koza la muka la te. Toba yokanga bien ngana koza mukala te ngana za cameraman monteur réalisateur ngaza mutu asenga pamba te donc bango so bazo senga bazo sala ngo pa pesa bango biso to sala ngo pona bolingwa ndeko na biso donc différence eza na Bellevue le ka bango na musala peneza n'est pas Bellevue. Merci ndeko Jericho Betox. Voilà. C'était là Jerry. Alors je crois bien tout à la lelo na chaîne moko il y a Mamou National, Mamou International, voilà, ça c'est bien. Alors, à titre de Mongo, opération de MMA de Bellevue à Botate, je ne sais pas. Opération est une émission, et pourquoi titre Ndengwana, c'est vrai ça, tout y est banane, yozam ta famille Bota. Dossier nous a nini. Il y a opération, il y a Ndegonabiso Bellevue. Omoni ton banase ou bandonaso ba solo awa Bijou la reine apesi mbote Jericho Betox ba Rémi Kovodo ba nene bote biso na biso atoza na famille Bota mobimba yemo pe Belinda Kandi Bellevue la patronne bino tout c'est que batu bazo zangelo ko sala tango Gérald lobi awa batu bazo vivre na combo ya Bellevue faut pas comprendre Mamou International là il faut fin du mois YouTube asani afutaye soki akondera kotala makelemba na poto kuna makelemba ataka 4 mitu bango la ba SD Panama ba 4 ba 6 mitu pour ba que elle nyonso tout il faut ba lobela Bellevue potom YouTube obimisa ba futa ba mitu wana pe ba bokola mibali na bango ozobani oui po ba bokola mibali na bango na komba Bellevue ba so futa ba ndako na bango na komba Bellevue po ba na moniteur ba na bana pour ba live ba sala matin midi soir na mona pesi mona le raté na mona pesi mona déranger bango te c'est bakanga ba na ba chambre bakangi ba na ba scott pour yo mama ya ozala bana o essaie de Panama o mama international o soki nani mida o so nani ba bana bazala te tout le monde appelle ba tsara makelele tout le monde appelle tout ça ba femme seule avec wifi. Nous savons qu'il y a créé une fausse information pour nuire réputation, pour nuire combo ya mutu. On va faire une opération depuis 2018. Il y a une preuve. On a un papier en opération pour la botte rater. Opération c'est à nini. Opération c'est à nini. On va ça là pour la nini. Bon que matière oyo
biso to biki toloba te mama pekisi bangi ba créer le mususu pour ça ni to ya toloba c'est ça que toloba te mama pekisi ba moni ke makambo yo mama pekisi bon ça va to ya na dossier mususu to créer likamukeo bakata soki ba opération to éviter bakata ba trompe o soki ni tout ça alors est-ce que na makambo ya internet et osani ba opérer to opérer te et osani na makambo et ça vie privée na vie na ye est-ce que ezape bongo hein ezape bongo so landeli bango ba pe na bana te est-ce que maintenant soit voilà asa ba live ko zo moi voisin te po voisin au porto plainte au l'examen na TV voisin que na musala yo tikali batikelo moi lotala ozui moi la voisin l'examen na TV voisin au porto plainte ko zo moi la voisin te to ba live na no sala ba direct na no sala wala ba émission no sala to bona bana no pesa ba le la rater bana ba déranger pour bana poto ba te ato pexé zonga kuna ago yara o tama kelele mais to mona pesa ba tsara makelele te bobo ta wapi boza bana wapi mais bon ndeba ba fina bino bana ba ndelo ba mususu pe ba 60 ans ba yana ba mususu ba 60 ans ba 50 ans ba bota te ba olobela mama yana bango et ce n'est pas la manana to mida to maman international ba ndelo mususu na famille ba bota te ya mibali ne ya basi ba olobela bango ya belle vie pour aline komba belle vie na miniati et ko futa yo nga loba na binoni il faut bosser na merci et ce n'est pas la chose sur le bac eh belle vie pendant ce de le belé te le blanay ba ko senga belle vie merci pourtant YouTube a futa bino botina mbongo na kitasa matanga bozu na famille mbongo na kitasa bozu fête oh problème boy muto senga ki accident oh sengi mbongo ya belle vie muto ki ya belle vie oh bo sela alors il faut pas boya là-bas makamo boy oh za tina mote et ça va faux débat biso dota la porte d'entrée oh bimi porte d'entrée à mon bimite ba ba ki auto bloqué ba mon est bloqué ba ngote combien de semaines combien de cas ba bloqué faire le bac yangot ba masa ba ba bloqué nganzo ngane ba sanini ba mi bloqué ba ngomoko c'est vrai bon kota ba poster blocage bino mo ngote ba chèque ba poster ngo par ci par là ba te wapi Laurent na journée ba beta 300 cas mais la journée avait été combien Tomo qui est 2 semaines combien de filles alors au lieu que na ba distraction beva saïbe bossa la promotion ya chaîne abino beva la chaîne moko au moni Bellevue TV chaîne moko ya ye moko patron canista ya ye moko patron bon ce que ya bino c'est quoi quelque part on peut pas reprocher à Bellevue par rapport à bureau on essaie que cette fois-ci ça va par rapport au ningi na oyo ke lozo lo bien c'est bureau beve sarani bureau na inde ça va reprocher et chaque na moi berrer et ça va reprocher bureau Bellevue faut reprocher papa Alain vient me soaller ma bana pour un coordonnateur ce va bande ko reprocher bureau Bellevue faut pas reprocher pe Jérémy pour Jérémy ça qui coordonnateur adjoint il me no futa batu ce va bande ko reprocher bureau Bellevue faut pas reprocher Marina Ngoyo da secrétaire alors siko Marina Laba plutôt Marina Laba la personne beauté siko Alain ndeko mona ntuna ye est-ce que tin WhatsApp Bellevue na erreur to vela nga Richard Mukena Richard Mukoko plutôt à côté ça Bellevue na erreur to Marina Laba WhatsApp Bellevue na erreur c'est belé wala WhatsApp Bellevue na erreur bon Serge Mwembo to côté ka rapport na ngala tanga tepo ndenge bomo loba Serge Mwembo Bellevue tout ça est-ce que WhatsApp Bellevue na erreur pays moko Bellevue à côté de erreur pour Bellevue atanga Bellevue fonctionnaire ndenge fonctionne pour Bellevue ngama mona te promesse ali bureau Bellevue et ça bureau Bellevue boye bien est-ce que bureau va musu boye bien bureau ba banku ki boye bien hôtel mais à Bellevue vous savez famille bota baby bureau mais famille bota so avec ça va les grands restaurants voilà karaoké c'est artiste c'est tout lundi vendredi samedi ce gars outi ba tournage bani tout ça mwande dara week-end samedi dimanche à la karaoké ah c'est là akidi ba pewe kuno sepeli na matumbo na bino fuka vidéo il faut tout pour que bozali ki kuna ah Bellevue tala ya biso eze anzambe beva ba prière bien ba prière ngolo prière nega ba otu bo sale mabe prière à Bellevue landa bino bon amen famille bota Tomo ke na suka hivi pan bozo banga te dossier comme na justice lobby nani afunda nani bozo banga te comme ndengona sio nani afunda nani pour mi chombo swimbo sio nani afunda nani
pour mbwa do soit mbwa so nana afunda nani mbwa su mbwa siko tongo mbwa su mbwa siko nani afunda nani toke na rabwe na bien yo kanisi ba vena biso na ba père na biso na ba ma elete ba ma yele yo kanisi ba ngombo na CCC 5 biso to yeba ba sola ngote ba benga te on comprend relation les abongo te mais ba comprendre que mais passer na biso de la foi auto-respectera mingi asola ngote atuna pe kuna tuna pe boiti azala pe surtout trop mamutu ya beva ratati beva benga beva ne pe trop et c'est basola ngote vous comprenez mais ce que toi maman na ke maman et donc ça rabwe bon to ça to karama maboko to tarane maman emo kende pour basolo la mbwa sui mbwa ofunda nani ipan pour mbwa sui mbwa ofunda nani. Voilà, tout le monde fait d'accord, tout le monde présence à Belleville, à Zakiwan, encadrement, tout. C'est dit à quoi? Lombe Faustin, maître Faustin Soukari, maître Faustin Soukari, président Lombe, à Zakiwan. Bolingo ya bana na. Collègue naé, ya Msala, ya Simba, non, Belleville. Kasi Bolingo collègue naé. OK. Ya Dacosta pour. Eza Bolingo. Belleville ozomona aza muta Bolingo. Beva sungara ba tout ça. Est-ce que il y a Prince Babia ben va pesa mbongo pour avoir vote Prince Babia bien go alngegout e bana ba poster alngegout e ba est-ce que Belleville na Prince Babia bana rien nini Belleville na manike bana rien nini kutu ba moluka kutu ba corrompre manike no finga Belleville ba bengi ba payer $200 manike habité nga kota mamona te mutu malamu lo Belleville ngale na funda na finga e makala moto likona ngai alors ko ya Dakosa na fête ya koya Belleville na fête Dakosa ça amour o ya l'action pas bandeko na ye baza ezate pour na groupe Simba ezate Belleville ko soutenir ba ya nanyo ya Gesho Spawn agina service traiteur na mobimba même na civil même na est-ce que Gesho amuta ya Simba même yo no zabo sogongo bala to ngozo au Sengi Belleville qui a aidé yo au monde dans service traiteur au monde Belleville même yo soit un problème mais pas Belleville sunga tout le monde va me beler les cas même Kirindika beva sunga bangote bien merci Prince Luamba Prince Luamba merci Kirindika ba la émission parce qu'on fait pas kaki pas Belleville aida bangote ba zombongo wana c'est mutema malamu d'accord au banga Kirindika non ngai Kirite biso ba ba Kirite to mi na suka Ivipan. Mbote merci na bande surtout bolandi biso donc na lingi bino mingi tout en nimbala sima comme d'habitude tout ça bino ka musane tout ce message na kopesa bino voilà merci beaucoup voilà. Un mot de la fin. OK merci na ba internet tout au bozuli baku ya biso surtout ba abonné ya Nouska télévision pe na super promo 243 merci boza toujours fidèle na ba chaîne abino pe family bota boza toujours fidèle na Belleville na bino Belinda Kandi o azana pour na bino ke bolingaki makasi pièce na bino ça déjà porte d'entrée bo liker bo partager bo commenter et ça façon ya soutenir Belleville o aza produit no o bolingaka merci na yo pe Belinda Kandi Belleville balobi mama boyi mama lingiti les émissions ya suka on a sali pona lelo totarande bambo kindi mama pekisi mais soki ba etoyi mais peut ala minduki oto bombeli bango ego ya penda guerre Ukraine na Russie au satan de roya pe satan trop bimi keba bokeba merci na bébé chiko mannequin ya Château Rouge pe mauvais Adrisha motomètre beba zibeba l'ex bomengo wa papa amara de cette les sel unique merci na bino tout maman Louise Junior Nzamba ba maman Allemagne merci na yo. Voilà, merci beaucoup à toi Prince Luamba et Anzaki invité du jour Nabiso. Merci pour Zaki Belé. Merci Namasalanga Jérémy Luemba Ndoya Yegaba Luemba Luamba. Voilà. Clin d'œil à toi Jérémy Luemba Azara Nabiso. Merci à toi Jack Kanangi qui est derrière la caméra. Zaki soin à Bailema au Bolandi. Autorité morale, couple Amici. En tout cas, salutations à Bino. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve au prochain numéro. Bye.